Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Très chers téléspectateurs et à Tindika Télévision, vous êtes les bienvenus dans l'émission au début congolais ndenge bomesana kolandango d'habitude. Merci pour na choix oyo bosali na voix excellence ya mwana mboka samba olonga ndenge tolobaka d'habitude mokili eza toujours balance. Il faut toujours être du bon côté, c'est-à-dire ko sala malamu pour justice nzambe erataka te ndenge tomesana koloba justice ya nzambe erataka moto moko te soki ofuti mabe na yo te na mokili oyo tozali même dans l'au-delà okozala toujours redevable d'une manière ou d'une autre. Merci na mwana mboka Rifin Kisombe, merci na Papi Kelly bapesaka biso toujours opportunité ya kolanda émission oyo ndenge bolandaka yango na Tindika Télévision. Merci pe na ba téléspectateurs oyo bazolanda biso à partir ya Angola, bandeko bazolanda biso na Zambie, vous êtes en Afrique du Sud, bozali na Gabon, bozali na Tanzanie, bozaka ebele ya kokomela biso de partout où vous vous retrouvez à travers le monde. Samba Olonga vous souhaite le bienvenu na émission Oyo Debout Congolais. Tina ezali ete éveil patriotique bandeko na biso nyonso ba Congolais toyeba kolamuka pona maitali mboka na biso. Na sommaire ya actualité ya lelo depuis te moko ya Nord Kivu na kombo ya promesse yo nama a suggéré que il faut armer chaque ménage pour na mettre fin na ba massacre ya population. Est-ce que ezali décision moko ya malamu ba pesa minduki na ba imboka po bango moko bakoba na ko se défendre? Ezali intention ya mabe to pe ya malamu? Azali député ya liboso te ya kopesa suggestion oyo. Tout au long ya émission oyo toko meka ko analyser proposition na ye pe kolinga kotalisa solo oyo ya lobi na oyo esengeli kosalema na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mwana mboka Mboso Kodia, président ya Assemblée nationale, a lobby tout au long ya plénière que chambre parlementaire est mieux respectée que l'ancienne, c'est-à-dire chambre parlementaire ou Assemblée nationale. Nos plénières sont plus suivies que les matchs de football. Bamusuba lobby wana ezali populisme nde eza na kati ya kosala ye crédit ezali atate par rapport ya ba assemblée ba plénière mususu elekaka na direction ya bato mususu oyo ya lobby ezali par populisme eza ndenge te tokoluka pe toyeba a-t-il raison ou il a tort na kati ya ba propos na ye. Tomonaki pe que président de la République asalaki voyage akendaki Dubaï, après Dubaï à descendre na Jordanie. Kuna pe akutanaki na roi sa majesté ya Jordanie na ba échange na bango balobeli économie, balobeli sécurité, balobeli mwa makambo mingi. Tota la diplomatie ya président de la République ezokoba na ko pesa makambo ya malamu pona futur ya ba Congolais. Entre Dubaï et Jordanie tokomeka kosala kolobela mingi diplomatie à président de la République. Pourquoi il était nécessaire que le président de la République a se déplacé en personne pour soutenir journée exposition au Salimaki na Dubaï na cadre au Italie République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, n'a souhaité bino le bienvenu na debout congolais. Na utaye koloba wana sommaire que député oyo promesse yonama azali député ya Nord Kivu ye apeshi proposition na ye liboso ezaki député moko ya ensemble il faut pe to pesa kombo na ye ye pe alobaki que ezali très nécessaire que to pesa minduki na maboko ya bandeko na biso ya Nord Kivu suite ya ba massacre eza na kati ya kosalema
bango moko bakoma ko se défendre. Décision wana yango ye azwaki a proposé yango alobi ki eza utile parce que amoni na niveau ya Ukraine population azali ko se défendre bazali ko armer bango. Alors eza pe important que le quoi ba massacre ezali ko salema na kati ya RDC à l'est du Congo et puis principalement na province ya zali ya na province na ye ya Nord Kivu. Il faut ba armer ba militaire ba population na niveau ya province wana. Tutuna ki motuna na sommaire est-ce que ezali likanisi ya malamu ya liboso il faut toyeba que guerre oyo ekweyi na Ukraine na guerre oyo ezosalema na est ya République démocratique du Congo ezali na ba réalité mibale ekeseni. Guerre oyo ya Ukraine tomoni yango malamu ke la Russie sous le plan ya souveraineté nationale azali ko violer territoire ya ba Russe, azali ko attaquer mboka na bango, azali ko bombarder yango ezosalema na ba bombardement. Pe bazali ko engager ba combat na sol. Les Ukrainiens bao baza fort basali effort na bango que ba pesa ba kota ba s'enrôler na armée. Gouvernement na bango esali appel na population pour ba se défendre contre menace ya ba Russe. Guerre ya est ya République démocratique du Congo ezali guerre moko asymétrique. Guerre moko ezu ba proportion moko non contrôlée. Parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que est ya Congo ezali théâtre ya ba guerre na ba rébellion de tout part. Outre ba invasion ya ba armée étrangère na kati ya sol congolais, tozali na ba rébellion ou esalami na ya bana mboka na ya ba ou ebimi libanda. Presque toutes les tribus topé ba ethnie ou ezali na ba province ya Nord Kivu, Sud Kivu, bazali na ba milice na bango. Ba milice wana baza ko mibenga ba milice ya autodéfense. Ba mususu pe ba commandé ba milice ya ba homme d'affaires, ba entreprise multinationale oyo ba créer kango po na ko exploitaka ba minéraux na sima ya désordre ba bazali ko créer. Et aujourd'hui, triste réalité au tozali ko vivre na ba province na biso ezali que le terrorisme a aussi élu domicile na kati ya territoire national, c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo. Tout le monde aujourd'hui, ba mouvement moko extrémiste, oya bato akomi ko kata bato mitu, bazo sala ba incursion, bazo sala sabotage, bazo boma bato. Composé na bana ya mboka, na ba étranger, ba uti musika na ba mususu ya pembeni. Mais kozonga awa par rapport à la réalité wana parce que ba attaque ciblée oyo ezali ke ba tribu ezali ko s'attaquer na ba tribu mususu rébellion a tribu songolo pakala eko ko sala ke ba ta tribu moko ba kende ko attaquer ba ta tribu mususu. Tout ça ce sont ces réalités là. Mais quand un député azali ko sala communication na ye avant aya ko proposer les camouflages prendre soin ya ko méditer yango malamu. Qu'est-ce qui peut se passer ce qui lelo bazui mindu qui ba pesi yango na ba population pour ba se défendre. Toza na situation moko o ezo sala que ba assaillant ebele bazalaka su identifier te baza infiltrer pe na kati ya population. Eza na ba oyo bazo vivre na bazamba lokola ba ministre ya ba Codeco, ba FDLR, ba ADF Nalu, ba Mai, ba différentes tendances. Ba mususu okomona bango baza na kati ya population na ba informateur na bango. Ba mususu baza ko vivre na zamba, ba bimaka, ba yeba koti na population, bazu ba information, batali position ya armée, position à la police, bazongi ba ke kopesa ba information. Bazo kosa na lokola bazo sala bilanga.
scénario possible oyo koyi kosalema d'abord premièrement soki bakaboli minduki ezali que à qui minduki yango bakopesa yango na nani, qui peut avoir droit à une arme oyo l'état koyi kopesa na population. Soki bapesi minduki ndenge nini bakoyeba ke minduki wana ekokweya te na maboko ya barebele, ekokweya na maboko ya baadef te, ekokweya na Codeco te, ekokweya na ba mouvement mosusu totangi bakombo te. Donc ici risque ezali munene ke ba arme oyo bakopesa ekweya pe na maboko ya ba rebelle, parce que baza kolanda ba information wana malamu, baza na ba informateur na bango, ba musu baza na ba société civile, ba musu na kati ya ba mouvement citoyen. C'est une option oyo ezali normal te ya ko accepter que ezali applicable, parce que ko maîtriser violence intercommunautaire tango bakopesa ba arme na mutu nyonso ekozala d'abord premièrement difficile. L'état congolais a un problème, il y a instauration ya autorité à l'état. L'état congolais a senga na ba mai mususu oyo basima minduki balobi ke baza pona défense, autodéfense, mais bakoma na bango ko s'attaquer na ba tribu, bakoma ko sala ba acte moko eza normalité ke ba déposer ba arme ba ya kozongisa ngo. Même l'état congolais a sous minduki azongisa ngo lisu na maboko ya ba rebelle. On comprend ici que ba député wana il faut kolandela ye malamu. C'est que ce sont des armes qu'on doit donner encore à des gens non identifiés au baza ba rebelle. Mandoki wane ko balukilande l'état congolais, parce que la législation congolaise permet le port d'armes. Nani akokozwa akoyi kozwa munduki pona ko se défendre. Soki batu ba monike basuki, parce que la seule force ya défense ezakaka moko ezali ya armée ou ezali autorisé na constitution na biso. Il y a proposé à l'objet qu'il faut même modifier la loi pour se conformer à la réalité wana, et que la population base à l'armée batambolakana mindu qui en cas d'attaque va se défendre. Donc a priori ils ont sans problème. C'est que mutu nyonso azo se sentir inquiété na sécurité na ye akokozala na munduki. Mais soki minduki wane komi ko servir pour bato ba se venger bango na bango komi problème. Dans un contexte où il y a le terrorisme, ils ont normalité que bazo minduki ba pesa ngona ba population. La paix sociale sera encore plus menacée et quoi influencer, amplifier les sous makasi ba conflit intercommunautaire. Bango ba pesi bango oyo, biso ba pesi biso ba oyo. Non. Mais il y a une meilleure façon oyo bako ko sala pour que ba mettre fin ou bien ba bunda na problème ba incursion ya ba rebelle ou bazoya ko sala ba massacre ya population. Si normalement recrutement ezana kati ko sala mana FARDC, c'est ça bande qu'on a biso ebele oyo basuki mutema ba moni vraiment que nous sommes en insécurité ba village, il faut pas s'enrôler dans l'armée. So ki muto a comprendre que na minute est nécessaire vraiment, en tout cas il faut to bunda pona mboka na biso to mettre fin na eloko. La voie la plus facile ici c'est coadhérer dans l'armée, cause ba principe. Hein? Pe kozwa makambu oyo eza na armée oyo normalement moral o ba pesa na armée muto azwa ngona avant basimbisa ye munduki. Ça dit ces députés là pouvaient encourager au moins ba jeunes ba kota na armée pour ba défendre le pays na bango contre ba assaillants. Que de demander bazwa minduki ba pesa na banani, minduki wana ba ko pesa ngona banani. Critère nini o ba ko kabolela minduki, c'est que ba no ko pesa na ndaku nyonso munduki, ndaku nyonso munduki, ndaku nyonso munduki. Et aussi quand on sait que basanya wana bayaka ko attaquer batu, basalaka ba attaque ciblée, ils sont préparés. Baza comme armée moko clandestin. Ba se préparer déjà ba yebi ke tokende ko attaquer place telle. Bon soki ba ye place wana boye ba ye baza ebele.
on comprend ici que ndeko na biso député wana lingaki apesa part à solution, mais à cause de la paix suspect parce que na cadre ya kopesaka minduki na maboko ya bato, l'hypothèse qu'avait Musée Laurent Désiré Kabila eza pe hypothèse oyo ekokokotisa biso lisusu mboka na biso na banditisme moko sans fin ekokoma difficile na l'état, parce que ekoki voir même créer lisusu ba rébellion mosusu à travers minduki wana, parce que qui va contrôler les balles soki bamasasi ezolela kilikili bato bakomi koutilize yango na ndenge na bango, nani akogere yango? Si les députés baza réellement patriotes, l'état de siège est une partie des solutions que tout Congolais devait soutenir. À travers l'état de siège, système moko malamu ya ba information ekoko salema que population bango moko baza la mobiliser de manière à ce que ba transmettre chaque fois en armée ba information nyonso suspecte ya ba mouvement ya ba rébellion baza la lokola ba renseigner à liboso ya armée ole akende kopesa minduki na maboko ya ba rebelle. Tolobelaki deuxième information oyo awa ezali ya Assemblée nationale ndenge ezo fonctionner. En tout cas problème ya moralité ya ba député congolais eza kopesa passe na question ya ba intérêt. Ça dit ba député belé, ce qui importe pour eux c'est ba intérêt ya bakana bango. Ce qui ba mention eza ya bakana bango, ba makambo eza ko préoccuper bango. Mboso Kodia, président de l'Assemblée nationale, a lobby que chambre parlementaire naye est mieux respectée que Oyakala. Ba plénière est plus suivi que ba match à football, bien sûr. So totali Mabunda, totali Makambuya, ba Obe Minaku, les autres qui sont passés ont constaté réellement que Mboso Kodia, effectivement, a raison parce que Kouya ya Félix Tshisekedi, présence ya Félix Tshisekedi comme garant de la nation et pour si batu belé que ba meka kotali la ba institution na biso bata la pe fruit nini présence ya Félix Tshisekedi ezali kopesa. Ça dit soki batu awa bazo landa trop ba plénière ya Assemblée nationale ezali moi brin espoir oyo président Félix Tshisekedi a pesi. De la présence de Félix Tshisekedi et sali que ba Congolais ba renouer na confiance à muke bazo meka koyekola ko pesa na ba institution République démocratique du Congo. Ko banda na présidence ti na ba institution nyonso ezana se. Ba tu baza ko réapprendre parce que les Congolais n'ont plus confiance en leurs dirigeants. Fossé Zamoulaï entre les dirigeants et les dirigés parce que les gens savent que Oyo eza kosalema na Congo eza sui angoti. Batouana bazakate pour na intérêt na bango. Voilà pourquoi les gens ne préféraient plus suivre la plénière et l'Assemblée nationale au la no pongi parce que l'oko malungé ko bimanango kunate. Ce sont des interminables débats Oyo et aboutisaka nango ne lokote. La majorité de nos députés ne sont pas philosophes, ils n'ont pas le temps de réfléchir sur des matières importantes. Eux qui ont apporté des modifications, ou bien qui ont apporté changement dans la vie sociale, topé changement dans le quotidien des Congolais. Que bato bakomi kolanda bino mingi, en tout cas mboso ko de foye ba ke succès wana eza nango ya binote. Parce que la plupart des parlementaires oyo baza issus dans l'ancienne législature, ce sont des kabylistes. Oh, lelo va se convertir, le lobby qui va commis derrière Félix Tshisekedi, baza derrière le peuple congolais. Les seuls crédits qu'il est réaccordé pour Assemblée Nabino wana, Chambre Nabino Batubata Langomingi, c'est Félix Tshisekedi. C'est cette union sacrée où on a confiance oyo. Félix Tshisekedi a mekai ko pesa. Na ba député wana o bandimai ko adhérer na union sacrée. Kota la nini bako ko apporter. C'est même crédit bako ko longola ngo pe. Batu pe bako cesser l'espoir wana bakozala nango lisusu te tant ba omona ke plus bazaka ko accumuler ba vache bazana bango ne loko moko te bazako espérer na kati ya Assemblée nationale.
ba débat important oyo ou ba débat oyo eza vital ils osent vraiment aborder ils osent avoir conclusion moko satisfaisante mieux respecté par qui? Par les Congolais, parce qu'à l'obi que nos plénières sont plus suivis que les matchs de football. Succès, ma casse. Ce qui est vrai, c'est que le président de la République, le Losokazo, ça le discours, te belé, tonda, comme le rôle dans le match à football. Ça, c'est vraiment mandat à Félix Tshisekedi Moto Mimi Ango. Tout ça, là, 18 ans, Joseph Kabila, bandé Hollandais rarement, parce qu'il n'y avait rien à attendre. Mais au lieu de s'en réjouir, au lieu de s'en réjouir, il faut accélérer en matière d'attente, dans la réforme, oyo, les Congolais bazana kata kozela. La plénière les a suivi, ils ont un succès. Oui, bien sûr, les Congolais veulent réellement les changements. Félix Tshisekedi oyaye en avance a commis liboso ya mboka, tout baza ko espérer, même si on fait tout. Par certains Congolais na bamusu baza kolinga représenter na mauvais jour, mais certainement on comprend qu'ils ont ba Congolais et belé pour la plupart oyo espoir na bango ezo reposer sur mutuana que il peut faire mieux, il faut to landa ka to mona makambo ezo kende ndenge. Ba voyage à président ndenge moko alobaki eza ba villégiature te. Le président de la République à Dubaï, ça fait encore un grand débat. Moutalobaki Azobela, maintenant qu'il se déplace, il est partout. À quoi qu'on s'est déplacé, le président de la République, Aza garant, il y a bon fonctionnement de l'institution. Yende Azali, représentant de la nation. Nazolo bangon a des missions nyonso que toujours Koumisa Félix Tshisekedi dit, mais au moins dans ces 3 années, sur le plan international, RDC ont revivre et a relancé. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi ne rate pas d'occasion chaque fois. Il y a qu'on se représenter Yemoko pour booster diplomatie à la République démocratique du Congo. Tous les pays où ils ont organisé des forums, ils ont organisé des manifestations, le Congo doit être là présent. Parce que nous avons besoin qu'on nous regarde encore. Nous avons besoin que les investisseurs aillent vers Bissau. Le président de la République a Kendaki Dubaï, dans le cadre de l'exposition, Dubaï, il a pays participer. Non, certains pays se sont fait représenter. La RDC a beaucoup à représenter. Tout cela qui sont représentés pendant tant moulaï. La présence des représentants de la République, ils ont justifié que les présidents non. C'est dans le cadre d'une vision où ils ont mon malam que Azan a besoin que diplomatie à Congo maintenant ils là partout il y a des intérêts partout profit moko ils allient au Congo pour bénéficier nango président zo booster ango il veut lui-même être président pour affirmer ango comme ça fait partie de ses talents batuba mona réellement que aujourd'hui le Congo baza quand même un représentant ou aza valable. Nous avons eu le temps d'avoir un président à fond pendant 18 ans. À fond, les alliés mouto et ouvrir les obimate. Les silences, les alliés armes. Nous avons dit silencieux, les armes, c'est très important, les force. Mais quand le silence et comme même dans le moment où tu fais la parole pour recadrer, tu es silencieux et ça sous force et comme faiblesse. Même silence peut comme l'acheter parce que là où les moutouazas obligés à défendre, tu es silencieux. Silence est comme la crime. Mais nous étions avec Joseph Kabila, Congolais Bakoufa. Le président est silencieux. Abimi Libanda Amboka, on ne sait pas entendre qu'est-ce que Kabila dit du pays à représenter Mboka Ndengeni. Aujourd'hui, bateau bazar en nostalgie, il y a butin à Bango, il y a prédation à Bango, il y a banditisme d'État à Bango, veulent nous faire comprendre que Kabila avait le bon charisme. Il représentait bien la nation, il ne parlait pas beaucoup, mais est-ce qu'il représentait le pays? Est-ce que Zagina Bamo ya ko attirer nango batubaya?
aujourd'hui Félix Tshisekedi fait un grand travail. Il y a que Congo est vivre. Venez tous comprendre maintenant. Boya côté la makambo ezoleka na Congo. C'est ça le message que donne le président. Tout le monde est exposition et salami. Alors musique il y a Congo, il n'y avait pas que la musique. On a parlé de l'économie, balobeli makambo politique à Congo, ba bimisi biodiversité na biso. Mais musique na biso est une prépondérance parce que ils est locaux et tikalaki bazo yebila nango ba congolais. Parce que en dehors il y a musique, ils ont loko musu te ba congolais ba tikalaki nango ko kay ko sala moi fierté. Musique en opé to yebit. Mais parce que tout ce que Félix Tshisekedi touche, ils ont kende nango bien, ils ont fongwama. Ces citoyens congolais n'étaient plus dans les rangs, bazaye na bango sous natante ya komona mboka na bango, bazane lo côté bazomona ke investir au Congo eza nango perte tantôt cha bambongo na biso ailleurs. Mais tant bakutani na président de la République, ba pesi bango mais là je parle de maître Gims, ba pesi bango ba passeport na bango diplomatique ou bien passeport rouge. Ba yoki fierté à cause de la congolais. Ceux qui ailleurs il n'a pas eu la nationalité, mais au moins le Congo gagne parce que la notoriété c'est maintenant aujourd'hui un ambassadeur culturel pour le Congo. À travers le Congo peut gagner beaucoup de choses. Le Congo peut attirer des gens. Congo. Musique, oui. Si nos musiciens étaient sérieux, JB, Piana, Wera, Son et on en passe. S'ils étaient sérieux, na célébrité bango basala la notoriété na bango, le Congo serait un pôle d'attraction sur le plan touristique pour na makambo etali musique. Bato balinga baya kotala ka ba monument, batala ka ba musée, ya ba musiciens congolais. Bazo ya ba festival, ya ba musiciens congolais ndenge bazo sala. Les gens devaient venir à travers le monde. Bazoya kota la rumba congolaise abasala kango ndenge nini baza ko apprendre ndenge nini ils ont moko ya pôle d'attraction sur le plan touristique ils ont moko ya particularité culturelle où ils ont sala que Congo et banape makasi à travers le monde et le président de la République a valorisé ça. Tout le monde après ba concert les JB qui ont joué Nyok Josar Nyoka Longo Maître Gims. On a honoré, comprendre que le président a honoré Bango. Maître Gims aussi a honoré le président de la République n'a coupé ses disques. Loin de nous les débats de la distraction. Si nos musiciens peuvent éviter la distraction aux Congolais, c'est parce que tout le monde a besoin qu'on se divertir. La musique est dans l'âme, dans l'être de tout être humain. Ceux qui musique est obéta, ceux qui ont c'est pélicio, quand même être naïf qu'on la toucher. On ne peut pas effacer nos musiciens parce que nous voulons reconstruire un état de droit. Tu as vu qu'ils ont été dans un complot, il y a qu'au distraire Bissot. Mais aujourd'hui, ils peuvent aussi travailler dans les biens, dans le cadre d'un état de droit pour musique Nabango. Ils ont la simple distraction, mais ils ont la fierté mon côté culturel. Ils ont la parmi la richesse. Oyo bapaya bakubanda koya mingi ko visiter ou bakozala nango besoin pour na koya ko visiter. La musique quitte ils ont la richesse culturelle, ils ont le divertissement, ils ont comme distraction pour les Congolais lorsque les musiciens ne savent pas bien jouer leur rôle d'ambassadeur culturel. Au lieu de peupler biso na obscénité na makamoko ezanga tina na ba débat moko ezanga tina la toile, il faut au moins kubanda ko rattraper ba erreur y a passé. Si les musiciens congolais pouvaient s'organiser dans l'unité, dans l'amour, kokota harmonie na kati ya secteur na bango culturel, ko valoriser musique na bango wana de manière à ce que Congo mobimba ait profiter na patrimoine wana culturel et cause très important. Le président de la République ne s'est pas arrêté à Dubaï, à Kiepe na sommet où ils na Jordanie. Oh ba bengi saki ba président tout le monde qui peut Kagame akendaki kuna na ndenge na ye, il a été reçu aussi là-bas. À l'ordre du jour, économie, politique, bah, échange, union, toute la relation bilatérale entre nations wana jordaniennes et Congo. C'est toujours dans les profits du Congo. Eza makambo yo ezanga kibiso.
l'essentiel de la diplomatie à Joseph Kabila et c'est basaki nango essentiellement sur éternité à pouvoir naie à s'éterniser na pouvoir ba pesa kambongo ba corrompre ba président pour ba s'éterniser na pouvoir. Ce n'est pas ce que Félix Tshisekedi fait. Aujourd'hui le Congo est bien représenté sans gaspiller l'argent. Kota molana ba ma corrompre bato. Bato bazolinga na bango koya na Congo te po parce que bayebi ke na minito soki bandai ko sala copie ya mbongo bandai ko ya awa kolanda mbongo Kabila bandai ko pesa bango ba ko ya lisusu te. Voilà par où je souhaite m'arrêter. Bolanda qui bino moko actualité à lelo ndenge zalaki dominé. Merci à vous d'avoir choisi de suivre cette actualité. Toza toujours na bino pour encourager que Congo est à la uni et à la fort. Toujours souhaiter victoire pour na léopard na biso dans l'unité dans l'amour. Ba magita ebele, ba murmure, ba groupuscule ebele. Là où les gens sont unis, là où les gens sont dans l'amour, makamunion sobasalaka et marchaka. Vraiment, nous souhaitons une bonne victoire pour nos léopards et une ouverture pour la mondiale. Tout le monde qui est président de la République a s'investir corps et âme. Le gouvernement fait tout pour que l'équipe nationale ait de l'avant. Kindo ki yabakisi, ba division, pour nga ba bengi ngate ba koti singate na comité wana okei. On a que trahir, na que simba bakisi. Ça n'a pas d'importance. C'est une mauvaise sorcellerie. Il y a que freiner mboka na yo. Ceux qui bateau va travailler en équipe, ceux qui vont bien la recherche, ceux qui anini pour que équipe ait gagné. Ndenge bateau va croire kana ba croyance wana. Ceux qui équipe ait gagné, c'est le Congo qui a gagné. Mais le col a yo zala qui a société, faut mboke pour la parce que yo zala qui a société. Cette forme de sorcellerie ils ont vraiment natinate na Congo alelo na Congo tozo lukake ebonga. Merci à vous de m'avoir suivi. Na remercier l'équipe technique. Yandeko Mathis Nandeko Mike. Merci na bandeko nyonso bolandi biso. Continuez à soutenir l'émission Debout Congolais. Na forme nyonso bokosa ilango pour toujours tokoba na ko éclairer opinion pe kolongola obscurantisme na kati ya information za ko pesa na République démocratique du Congo. Dans l'unité et dans l'amour de Bissonion Sotokolonga. Tout le monde prochainement.